Capage TV. Capage TV. Comando automatique, monter malin. Oh, pété, ma plan. Yo, mon balai libala, J'agangara pour mon manjo, oh, pété, ma plan. Oh, pété, ma plan. Eh, yo, mon balai libala, capage. Eh, j'ose pété, ma plan. Oh, pété. Au pété, la télé, ma plan, même je suis arrivé au pété. Comme je dis ma plan, je suis arrivé au pété, au pété. Comme je suis arrivé au pété, au pété, ma plan. Ma plan est belle. Et vous avez à Kabyle plan. La plan. Vous avez à peine avec les hommes d'utilité, les hommes d'opportunité. Ok. Vous avez monté au lima, parce que vous avez cette opportunité. Ouais. Et mon coco banga pesa. Ouais, banga fumeza, vous sentez que, na kumi niveau Angola, c'est on ça. a raté. Bwendeti Angola, la facilité. Vraiment, Adura n'anga pas, pour ça soit bien. Adura c'est n'anga pas ebisa gangai. Vraiment, l'accent est pas bon. Vraiment rester dans les chemins. Vaut mieux rester seul que mal accompagné. Vous voyez par contre comme un lemme. Adura n'anga pas ebisa gangai. Vaut mieux rester seul que mal accompagné. Yo, et mon son pas. Vous me laisserez comme ça comme la compagnie. Papa Zara, yo papa Zara, maman Zara. Maman Zara fait, papa Zara fait. Zara fait, moi Zara fait. Ah. Voilà, tout ça va faire. Mais papa ce qu'on voit encourager, comment faire na mon qualité aussi. Au nom de l'amour. Je serai pour toi, je serai pour toi, Tu l'as mouillé nanangaye, oh mato qui t'osa senga, et pas la motosa, analingo sans intérêt, ado, kaba bolingo na ngamote manane, ngai na koma abonné na vidéoscopie, mede, pardon, Yogama. Ah, maman, Capage. Va chérie, ma vie toujours compliquée. Bon, non, encore. Depuis Capage Akina, Yokabiso. Bien, mon frère, chérie. Non, mais vous dites, mon thème, passe mes mains pour me. Alors, Kene, d'ailleurs, on a commandé. On excusez. Abede, tu es à moi. Mawana ngaite kulira na ngaite abede. Ashu eske yozoyoka. Mawana ngaite kulira na ngaite abede. Ashu skush. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Secret nangai et d'ailleurs Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te rite ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc zéro kento. On a que batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo. Nous recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté pour en vraiment déçu. En tout cas, vous êtes là, Rude Beauté a un produit malamu pour na le poisson bino.
oyo ezona mpona bakento soki ozobeta sete botala arnama bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati na ngai ya mozola likolo na tingani kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Ah, tu très bien, terrain ya Yango. C'est ça. Ah, bah, la groupe, elle dit que terrain a pris à moins cher, puis de façon nyonso. C'est ça, Yango. Sombi Jeep $100,000. Après un mois, 3 mois, tu dois te quitter moins cher. Au 30 000. Abela, tu sombi $1,000. C'est que ça dit un mois comme 10 000. Terrain fin. Terrain fin. Aujourd'hui, quand on parle de la fête, il y a des gens qui ont été aux gens qui par-ci par-là, ils ont été courant, maille, challenger, ma belle qui fait. Fait. So même de la Jeep locataire, bolo là, il faut comme une attaque, mais banda kuyebe, et belle. Aux gens sont beaucoup, ça mais le sol, au sol, il na prix nini. Mango. Na avance, comme dans $1,000 tu dis qu'on ondima. Vraiment. So yo king original. Au banda na prix nyonso $1,000, aux étudiants, chômeurs, challenger, au so banda. Quelle opportunité. Ya makali. Na poto, tika maseki au tonga. Benga ba numéro ba chewana, abala groupe. Botra ndenge principal ça entrée moko kitoko déjà ba grâce. Ah, on est au Kende, tout droit place construction à bas la groupe construction ESA. Nicolas, c'est au combien? Tu sais, ma capote, tu connais, ça ne va pas aller. À bas la, on est là. Capage TV, merci d'avoir de se voir la Nabi sur partout dans le monde. Vous voulez petit Fali, non, tu as quelqu'un à la C, à la ville, à la petite langue qui est là. Moi, car on a ça à moi 30 minutes, moi 20 minutes. Par rapport où tu as dit, où ils sont santé bien. Santé bien en Golo, Njambi, maman. Après, syndicat. Syndicat de la promotion, santé. Que peut ça nous amener, merci. Ouais. Merci, Nanjambo Abaki, l'émission. Kola pour la mkeza utilité, na bolingonaye, na mawanaye, dès que j'oblige. Parce que l'émission thème à Bosombaté. Merci Seigneur Jésus. Na tiki nyoso. Na maboko na yo ba nyonso batalaka biso partout nkolo kende ko protéger bi ya moko na moko amen ba nyonso bakabelaka biso papa kende kozokisa bona misala na bango tombola koswala ba ekompoyation ya mabe ya momona mpona kopanja mpona kobebisa
papa yozali liboso na biso ozala yaya na biso ozala papa na biso mpona koprotege biso na makila na yo naye liboso na nzambe naza moto ya masumu natombaka natolaka lokuta lolendo lofundo kindumba eza na litomba te nkolo papa na yesu liboso na yo kosenga yo merci na baopportunité opesa ngai nkolo mpona bacapage bajeunesse mosusu bayamba ngai lokola bamise nyonso eza baopportunité na nzambe soki yo te mosusu na ye kende koprotege fali mpopa na misala na ye na miziki na ye bao nyonso baokanisela ye mabe nkolo moto nekende kozikisa bale nyonso ya bamona papa emona ye te papa pesa ye courage pesa ye kimia matisa lisu koleka pesa ye inspiration na mosala ya nzambe na ngai mama na ngai baleki na ngai famille na ngai bao nyonso balingaka ngai nkolo kozala na bango merci seigneur jésus christ na kombo ya jésus christ amen. Ah, c'est bien, ça me dit bien. Malgré frère là, c'est souvent bango misusu esabe fo otikaka nzambe parce que nzambe nde ye akoka na nyonso yo osambela ezalaka te ke otya komba fali na plateau tina ndako nzambe ali motema na ngai elonso afala ndimanga naza pembe na ye eza molimo ya nzambe nde natika mpe fali epa nzambe abatelaka ye na misala na ye mabe eza nango me aprotegeaka ye azalaka na ye amatisa ye na misala na ye bao nyonso bakokanisela ye mabe bamona ye te bamona na ye bamonaka ye te bakende bisika bikauka so baaki ka nzela moko bapalana na nzela sango e bamona ye te. Est-ce que ntango oyaki awa ntango oyakana tozonga nango nde dépassé mpo ntango namonaki yo na podium na lwanda esalaka bien makasi bayebisangaka koyebisa babi e mpe tino balaki bamatisi ye kuna te manke kozali na stress kokaki koyemba te betelanga na lisolo ezali nde bon kozalaka mpe na aigle eza metili te eza baopportunité ok ozama otaka moto oyo olingaka sikoyo mopesa baopportunité wana moko kobanga mpe eza kobanga vuma eza osantike nakomi niveau angola onalivaka te bwende ti yangola ya facilité eza baopportunité biso moto apesa opportunité wana fo kosaisir yango kosaisir yango opako kosaisir yango saisir yango bon merci saisir yango voilà c'est ça donc njamba yebaka ndenge alokotaka boye atali famille nanga habite na nzela fali moni nde vraiment bien bon parce que toutaka na lolo zimbo toutaka na jusqu'à nzela moto nde esala pena challenger bo tozolobana pasteur John vrai challenger parce que après concert wana komati na podium parce que matala wana bafali badaju mais yangola pene ezali pene mosusu yangola na ekomaki elo mosusu yangola na bome ekomaki ke moto aconsidéré yo na vie keyebi parce que ozwa ata na ye visa motu botya peti na ngai yango ya blague te eza baopportunité eza considération na vie nde yango wana bamoni bilo mosusu mpo nzambe atiko eza mpasi po bola mpe ekontaka tangola wana memi peti fai mpe konte mpe na misala na yo c'est ça vie eza bongo vie eza teka nganga eloko wana asalaki de vaccine yaki wi ayebinga mabe eza nango bola mpe eza nango mais boyende ti ya bola blague ti boyende ti kinshasa puis famille ya malonga to boni na kombo mama aza ofele papa aza ofele aza baofele ngate naza ofele voilà toza baofele lokola bauta sikoyo mwana courage ko baofele na baokala te ezosila bakoma sikoyo bato ya malamu deba bato mpona biso tondima te nauti mboka nakomolata bien babisiko na rivaka nakomokota babisiko nayembaka te na bi nakomo eza baopportunité puis famille nanga mpe ekotika bongo te fo mpe babonga baza mpe parce que bao bayaka mpe bazala babongaka mbamo te bapapa na bango bama na bango bazaka mpe baofele lelo mpe bakomi na bambongo famille mpe baofele esili hôpital po batiaka baofele bahôpital ofele eza hôpital te ofele eza ozonyokwama oza na vie ya malonga te osouffrant lokola basunga balobaka te osunga baofele yokanga okasala ko eza bongo
des arabes ont fait les alliés, moi, on a baboti va kufa. Donc, on va dire que papa, je ne sais pas orphelin, maman orphelin, n'a pas orphelin. Merci, ok. Merci, Petit Fally, qui est vraiment bien. Ce qu'on a fait en Angola, c'est bon, on peut nous assigner. Bon, merci d'avoir fait en Angola. Merci d'avoir l'opportunité de Warrior. Merci toujours d'avoir l'opportunité de faire ça permis à Fally pour pas t'acaber à Warrior, grand soldat. Babi Sali, Gilles Manda, phase américain, Elmara, Vinangai, qui sait c'est Tata Kibokolo, Luma Bozaki, et puis on a Vinangai, Vision, Alain Vision, pardon, Alain Vision d'Angola. Boyabang vraiment le coup là, vraiment considération et ça va bien. Ok. Hôtel est bien, Korea bien, vraiment beaucoup de considération, Merci beaucoup. Les Warriors, à Biré de Angola, on est ensemble, à Bonita, à Bonouid, donc, ok, les musiques. Il y a musique en balade. Les Angola. Mais là, on a fait patron de la chose, on dirait qu'il y a un tour dans Dubaï. Il y a bien un bail. Oui, la Kalati. C'est bien la chambre à louer. Kalati, ça va tourner, ça va tourner dans Dubaï. Bon, ça va rien, je peux pas ça pour nous. Oui. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de cotiser pour bien, on peut l'hôtel. Voilà. Au petit peu tout et ça. Oui, attends, Dubaï. Non, on va des sous-clips dans Dubaï et ça. On a vu des choses à la précédente, tous à la reine la patience. Pour l'alimenter dans le Angola. Ouais. Pour la comme à Dubaï, il y a un peu bouquet. Dès qu'à vous savez la chose qui bobo vraiment. Scouche. Pour me boga ya bolingo biso soto ne la gaibare. Toza ba esclave. Le lona ne bige moto yo zenyo to la ekokipe. Kotumbayo. Scouche. Mawana ngaite kulela na ngaite abede ashu eski uzoyoka mawana ngaite kulela na ngaite abede ashu abede ashu na kokyosala nyosotu abede ashu je te trouble tout cela abede tu es à moi. Mawana ngaite kulira na ngaite abede ashu eske yozoyoka. Mawana ngaite kulira na ngaite abede ashu skush. Pona boka ya bolingo bisono sotolela gaibare. Tozaba esclave. Lelona dimike. Moto yozanyo tola ekokipe. Kotumbayo. Mawana ngaite kolela na ngaite abede. Merci pour les Dubaï, chance Dubaï. Pure gosse. À la Kébana Dubaï, j'arrive. On est ensemble. Dis-moi, il y a un peu bien là qui monte. À part famille, c'est dis-moi l'équipe a dit mon termine la machine à succès. Mec Apache, t'as la challenge de la TikTok, t'as la challenge. T'as la challenge de TikTok, t'as la vie, au senti que sur le monde a fourni 7 qui tient mon ama et petit bâtiment que ça avance. Bateau, bah, t'as le score dans Londres, dans les États-Unis, moi anglais. Expliquez-moi, nous, pourquoi vous anglais. En anglais, il faut. Et ça, bah, t'as la onde ni, bah, on retrouve onde et puis. Et là, on est ça va, on va anglophone, car. Anglophone. Her name is Les Chansons. Tous on fait YouTube, Instagram, TikTok. Yes. Espèce ma fanatique. Yes. Nos vidéos, nos challenges, nos bouts de son. Les réseaux sociaux. N'importe pour là, yes. You understand my personality? You understand this c'est tout. Oui, on va bien. On s'arrête égal. Bon, tu as quelqu'un qui monsieur Thébo, Banglamo, et ça des anglais. So, mon numéro, il y a Israël. Ah, bah, c'est la place. Maman, il y a des hommes, pas même. La chancelle Bemba. Mauvais Sancel Mbemba international. Sancel Mbemba, Babi.
vraiment wana mutema na biso na léopard na musique mutema na biso voilà on est ensemble chanson Mbemba international qui top aussi Waka de Fali na mboka de mboka on a bal on a musique ça non ba mo tembi angla on suki ka wana c'est maintenant on a l'accent qui mongo bolo anglais bien oui you post you come across your jaws et ça va yes ponte di bumo je jolly bumo je su ponte bro le quoi la gemme bon petit Falisco elle dit na ka chanter vraiment merci na ba fanatique je suis selenga challenge ba selenga ba vidéo selenga bien parce que moi qui ntime moi moka ya bomboka ça la succès na ba TikTok ba ça la ya blague c'est que petit fallait na ba succès na épée c'est petit fallait voilà pour miselo mo ya mboka ukasa bio ba mabeli c'est ba poki na mais on pas que mutu mo petit mo ti ba mboka a beti mo ba ti ba vidéo pa jani c'est que vraiment Njambi azala kananga Njamba linga faut mal le coup ils ont dit pas Njambi abati la gaba nous sur la mission oui et tout le monde fait vidéo quoi ex vient on peut yo mo ba vidéo mo awa na mahamba ba polémique makasi na lipasa tellement subation na FBimi na moni polémique on sait le quoi kita et côté peu moins combat Fali moi combo ya Eric Mandala, moi Kezoni, on dirait bah message mais bon bah musicien comme bah musicien bah on a bateau bah bah message que nous sous moi genre quoi le bon moi qui n'a bien amassé le choix de l'épée de la nation on a vu na sur la mona cahier na ba ligne sur na zamela qui oui Angela Mutuana et pesanga moi pesanga empa na vie to za mabe to apena bula ingratitude déjà mais yeba place soutien na place OK moi empa ya vie wana emotiva mango ebele OK donc na déjà na ngome moi empa moro boye na mutu na nga epesanga moi efungola mango ebele na mutu na ngai mais Angela ya fali nde batwana baposana polémique à Yoruba na beaucoup de gens à moi le coup la bande mandao Yoruba film hapoya ngana za mwana ngana mwana ga normal et pas normal mais chaque ngana na comment ça la mabe yena obe aki petit falo mo ko sa biloti ya za mukulu ali na experience ai mambo bien marambo banzoku dikile la kotati tigeza kama mambo banzoku dikile la naga dikile et c'est voilà ba privé ya fali andako ngana ko moko tsona tele c'est pas bien faut na ko saka privé na musique aiba kindeni nje mongeza kindeni ngaza na musique yake mama fali andako privé na ba lulinga te ba ndeni poza za bonono ngaza ka privé ya musique to na musique ka ici kopi na ngana uli bila fali oui kindeke zo ka vision na ngana aka na nguya fali saka musique apa musique o tiga ni na ngati mais soki yorobo awsama ngai esa kopne asoma kama pamu asoma kama mituka kana kopo esa kopo mupina tola na kumusana hii mama esa mkusote kama mai maoto ngalupamu esa mkususu wateka ati asaka neka kama kama papa ba mesa mwingine kopi ya mupina mtoko kwa teke yoro basaki kutoka lopesa lo mama mkete yo basa mtema ngombe usashite ai mama na sepena yoro parce que yoro allo baka de internet troté ali kapé ba internet minité mais soki alubi eloko faut payer boyo kaka to aba soki pesa mabe to zabe ba no pena mutu na kusa velo ko za bien ayo ka mona mkeba beta ngala ko ba na micho kana ko beta ngola tena kama mo yo ko nono na micho pena ko yipe ko tebi abena ngeli mandai nono na ko yipe ko tabi pasa nono na otaka kaka ndenge jeke ngana mo ma oye tika voma na kolo ba ebele ba no tsali yo mo na ngoma yeni ba tsanya ko za bino troje so za na kapashi
wana fali wana yoruba wana shama wana babili bana mboka biso baobenga mpe bakose eza déjà yo esimaeli utaka na classe te na ndako ti longola lipapo oko te papa ntangolia na fourchette na mbeli obiki liboko osili fourchette osili mbeli ozokata misuli eza teke olia na bato yo boye non ozwili ana bato santi ke oza ata mpona kotala tata na fete ata epaba ozolia kusili fourchette ozokata olia boye to biloko ekweyaka na sani yateke biloko ekweyaka na nzoto ezoka deja ozolia biloko ezokweya na sani na yo sani keno eza ya yo ntango oze pa bato batika biloko te mpo moto olia aza te parce que botielanga po ebaike osisi atika te babwakaka te mpo eloko na moto olwaka eza solino eza bizarre comprendre epuis ntango osisi oza na bato kolinga totema bango deba mikolo so bolia fo mikolo batelema nde deba comprendre mpo so oza na mikolo olia na mikolo kolinga te mwa mokotema deba mikolo mikolo ebatema batikela osanda ke oza mwa moto ntango yo osisi osengi s'il vous plaît kubo eza mposo osuba mpe soko olia baloba te deba bato soza koolia na monoko ata moto akompole kolia ata mosisa ata epa président de la république ata epa ministre ekobanga te solia na bango kolobaka te soki baotuna nini soza biloko na monoko olia akompole koa na biloko ntango mosisa oui président eloko batunaka biloko na monoko na kompena ete eza nini akompole ke oui moto aza sagesse vi nyonso otaka na ndako bayekola yango te so na classe bayekola yango na ndako na classe tokino basaka maye ato a licence oza ndo ya biwe so na classe balakisa na ndako balakisa te na classe ozalaka illettré sikoyo nani oyo akendaka komaka biso olobi bien oza na biso mais en cas likambo so likambo ya monene yebi yo oresona nani liboso ozomona kozala na bato bene bon likambo monene ekoyebaka te mpo na lukango te moyekoya pito ya bato ndeti mwa problème wana mosu eza le mosu ya famille le mosu ya mosala bon likambo monene na conseil na ye voilà likambo monene eyelanga lokwa problème te problème te likambo monene ezaka problème likambo monene ka oyebi ke ya monene po monene alaka problème likambo boso beyebi yo kasi ya monene obanywa makasi so peut-être eyebi yo le mosu ndeti ezalaka papa nayaka faliti papa nayaka fali sikoyo nani okoexplike ye apaka fali soki namoni ya mabe amona na mabe te bana na mabe soki amona na mabe aobenganga peti na mosali momuyanga seki amona na mabe te soki mpe na mabe to abatu fo mabe mpe ezalaka ya te babetaka maboko beti palema eza mosusu atala kona internet ayinaka lokwa obomele moto ju amona yo nayebi te aosala ndeni eza mosusu atsepelaka na yo asekaka kaka amotibenga na vie mosusu ayoka okanda komaka techo anani bwana problème te bomele eloko te ozomaki zengi tawo mais bokutana te bofingana te aofinga mais na vie monaka tu wana normal monaka yango bien na vie nabeteka petit pali bravo baolimonti soki tobeba petit pali aosa bien lokuta baofate petit pali wama be wa bien longba bien senge bazolinga petit pali oko ozosala eza bien te ntango osuba boka mai na toilette ntango osala place ozokende okeba eloko nyonso otaka na ndako classe ata misalaksinga ndenge nini deja nazwa deya sagesse na ndako nzambe atianga deya bomoto deja na limwa mama nyonso esi esalema eske s'il vous plaît nyonso nde esalama deja na vie tokuta yango esi esalama voilà nde mwana eza histoire ya vie nanga yalika na banjela nsoya nyango soya ninoyo unengokili nanjela kebekana kapera ndoyo nyogo direkana kinkora ndoyo nyo direkana shaba ndoyo unekapashi bama sabula nakane kuwaji na ngai yango nekokomisa bino esiko nga nazali nasa nabotama na famille ezanga mbongo bawa naleka na banzela mpona koluka lipakolia naleka na babalabala nzambe na ngai mopesi kaka yo mobateli kaka yo mosuki kaka
Lokota molokota babeda shoes couche. Lokota molokota bari pupa egle. Ne molokota tadi le bébé. Ami kana okuna oyo. Osaka ba conseil bien na mon honorable de mon passe à mot de passe ba conseil à vivre na kota ma. OK. Ba conseil à mère na ngai papouche, pa mouche. Papouche on a za mère mon kapesa ba conseil belé. C'est bien. La vie il faut aller na bateau, ba pesa ba conseil. Il y a des taper sur 100 $. Otalika bon mbongo le ki conseil à terre. Tu as pesa $1000 et si on a chambre taper sur conseil à vie. Petit panier de jours primaires était déjà très important. La mission je n'ai belé ba bana internet ça boire bien bazar. Je n'ai belé ba internet ça ba TV ba brenya mo ta ba combien de bazar. Et belé ba bima a. Et biso tout ça na capache, tout ça na bato ba mai. Ils ont pu savoir idée à vie parce que message am ta biloba le message am ta calme au concerter musique. Musique va concentrer, la musique a travail. Musique a qui c'est seule musique a qui ça le musique est à la main, aux anons les étoiles, aux anons les longs on a katina. Ouais bah ben musala. Posez musala qui se paye si matin le compte ma bé. Oh mutana va qui sia. Est-ce que il dit musala? Est-ce que vous travaillez? Voilà. Qui c'est là non? Tant que musala. OK. Est-ce qu'il concert il y a $300 et les fins des deux ans? Toi, tu as 700 000. 700 000 déjà. Oui. Et plein. La blague. 700 000. Mais il a fallu dans le tu as pu me dire à moi. C'est normal. Ils ont vernis. Ils ont normal, ils ont vernis. Bagba boulot ma bête. Ils ont vernis, il y a noir. Babeli biso tutachaka bamboka kasi ya mwini. Ochela vernis, oji makala, tout jima imuke, obatina ba bilo moboe. Et comme noir. Makala ma de la makala kuma tout voilà. Merci beaucoup na kimo ina vous et comme noir. C'est normal. C'est comme il mononi. Et là on grave ma capacité. Là on va venir à mwindu mutatie. Sentiment. Et là nous tu la mugena na wat. Bali mugena yao. Osina mugena munene. Otali no nana mwana. Opesi elobini. Et dans notre gravité, partagez. Nous partageons. Vous partagez. Nous partons, vous partons. Vous partagez. Vous savez pas? Et ça, on est église passée au terre. Où nous sommes zongis. Interprète. Bande konangai. Boyari malam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pour ça la ligne. Tu fais quoi alors à l'église? Est-ce que le Jésus-Christ est pour l'éternel, pour lui? Tu es passionnant tout le monde. Botika Lolen. Botika Kofinga. Il faut le voir en français. Je vais les fier pour l'église. Je vais les fier pour l'église. Fier de nous. La français va le fier. Pour ça, la ligne, donc pas. Bon, par la semaine de jour. Oui, ça va te donner une ligne pour $300. Vraiment, merci beaucoup. On a soutien à Bino. Mon tour ça maman malamu. Parce que c'est les gars malamu. Soit pour savoir ma bé, au bout de la gana ma bé. Au falloir ça les a pour la fierté à Mission. Les a fierté à Moka, drapeau kaka. Ils ont été grosses qui non. Ils ont talent et toi et pays. Ils ont voilà. On a banagé l'eau. Tout le monde est pour avoir vu. Bavé baba missé. Tu finis mon te qui va si là non. Mais tout le monde est pour qui n'a pas mal comme ça. Et qu'est-ce que bavé baba pétéine. Matou est grand. Mais n'avait pas un peu aigle va bêta va mi va doit chez bêta. Comprends? Pour n'en polémique. Mais nata oyo beba totika moi polémique na vie bato tuba yemba na ba oko beta penje mo pe beti mais koma niveau ana fali et ça le community pour avoir no je me beta qui est-ce la mi fali a to tambo lo kwa yi
nazaka petit fali ya saka fa fali po ya ebani monde na vi soki moto aleki biso aleki biso aleki okaka ata oza ndenge nini mikufaka kasi mikufa eloko twana na kisa soso oza na mbongo te mikufaka so oza na succès te mikundaka okufi olongwe esili soki okoma na ofali tala créer travailler kota babisi konso okota okoma na kwa aigle tozela toza koma o fala mutu ya boye asalaka boye yende boye totiki notakasi koma sikolo kwa fali tobetelo mama omonaki eza ta na ye eza baignorance ezanga ntina me na motema oyebi ke osoda okombata ye vraiment bravo mal accompagné c'est vrai nalobaki on mal accompagné mal accompagné c'est vrai nalobaki mon papa Eli Badiata, papa Chikitenge, papa Chikitenge, Catalogue Plus, et puis Fego la merveille, Maître B52, Yamalo, on dit que maman, tout soit capable de m'habiter. Moi, papa Chikitenge, papa Chibadiata, Maître B52, Fego la merveille, entourage aide. Voilà, il y a de mon patas. Maman, ça va frère. Moi, je ne suis pas dans mon côté. On va la carrière. Voilà, il y a beaucoup de choses. On va la carrière. Salut, pas mon délai. Toto Pessanga qui papa. Dans sous la bière. Papa sous les la maille. La maille. Il y a vraiment. Sous les kaouka, tout ça. Batuana. Soban dimio tape mina fali. Mille la déjà. Moi je vais boyo. Mille la dans la chambre qui na zangi fali. Mais ce qui va dimio que petit fali. Hein? Partout. Quand tu vois comme maman bé. Ah. Aba tu vas jamais non bo fana bango ti. Fana na bango au comprendre qu'il y a entourage. Entourage pas déjà mayele. Eza mayele. Kibo moto eza ba entourage muso na orchestre muso aba muso ba kili ki entourage a fali so koti foza na mayele sagesse yo vu venant ba ya koyeba nini et pas mission na biso to baxene nini to baxene na imprise kemelo ke sala fali ana entourage ya malamu ya social ya mayele fali na so mayele to za bemene po o la seni. Mais tu peux un petit fali pour dire que ma petit nana petit fali c'est ton fils c'est normal c'est ton fils à moi c'est normal ce que yo mutu mo boy oye pas fali ka bona baluini oye osani ah maman un pani oyele pour le niveau ya zawana to sam pa comme on a papa voilà asa paka nkumu to sam pa comme on a papa osoni yo mama yo ko la félicitations bravo pour Kapache partout dans le monde pour que tu m'as bon. Tosam Paka, Tosam Kumu, félicitations madame. Félicitations. Bonne nuit. Très tito. Bonne nuit. Bonne nuit. Là-bas. Au monde, ouais. Tosam Paka, on n'a pas. Félicitations maman. Merci. Na ba console pe sangai pour la TVT mais la fana na yo ça va que vidéo ba conseil na chaba là ça va que vidéo on fait et ça dimanche voilà na dimanga parce que vous avez un vidéo ça dia yo kala ya ba internet tu es obligé bino ata pe mutu moka bimindeni pour yo fate bino bo sekai o dia les kinda bandika nyoso tindika chakal ba 12 na jamais vraiment fali pour pas ça ya c'est vrai nalobaki est-ce que balobaki ngai nakoki jamais kofanda na buku oyo yokana nga na olela sala ata sambla na seka naleli ko sherie
Au secours, sauvez-moi. Oh, sauvez-moi. Bolingwe bominga. Qui est mal accompagné. Qui est ma chérie. Ça l'attention. Nenga salinga kosala peyo. Bima nage. Bimana munoza toti abengananga abimisanga na kwasa mome na bana na ye mawa alele ngati asili sanga babote azwanga na bla de l'âge na bla de l'âge azwanga na âge ya muke azwanga na bla de l'âge fleur de l'âge elenge mwasita la beauté papa azwanga na bla de l'âge fleur de l'âge. Oui, azwanga na bla de l'âge elenge mwasita la beauté bapala boya giri baloyo mama ye mobali yabo eske oyo vraiment ezali bala ye ongana bomanjota kapashi pona yo na bele estoma kapashi tikani lokolo lembi na mer nazongi epai ya fali na ngai so bafami bazongisa mbongo mibala no bolimo matata boye pado na boyi tika nga nazongi epai ya fali ata bapanga baliaki mbongo libala nojo libala eza bombu te libumwe bolimo lobaka na ngai yo moko de etui nena bana na yo ozalaki meloko te jo na boyi mongo na yo natikala biakale koma nzoto metika motema le opete baplan yo mobale libala ye jazangala koboma nzoto opete baplan opete baplan yo mobale libala kapashi ozopente nini baplan opente opente la tege ya mabe baplan ya monsieur andira opente comme si baplan monsieur andira pe kwisi opente comme si ya monsieur po kwete opente baplan baplan beli iko za vya kabili plan baplan opente voilà kaya nemo opente ube opente baplan opente baplan yo mobale libala ye jananga koboma njoto na ngai tikanga ya boya leli ngai abomisaka pesanga amu po bimanje mwaimba na munoko ebomaka apesanga amu gagogo amemanga esianga bana c'est vrai na craqué o réparer motema na ngai pongi esila compliqué. Depuis ma campagne, je comprends pas qui m'arrive. Mon maison bétanga, c'est vrai qu'il y a nova. Auparavant, il y a boyé, jamais. Entourage les problèmes c'est qu'il mal accompagné. Entourage Nanganaye Bisagangaï, les problèmes c'est qui mal accompagné. Vaut mieux rester celle qui est mal accompagnée. C'est bien. Vaut mieux rester. Entourage Nangaba, pour ça soit bien. Entourage Nanganaye Bisagangaï. Vaut mieux rester seul que mal accompagné. Vous voyez Maros comme un l'aime. Entouré d'un abeille bisagaï. Vaut mieux rester seul que mal accompagné. Yo et mon entouré d'un abeille bisagaï. Vaut mieux rester comme ça que mal accompagné. Attends les capables. Tu es parti comme my. Merci ma mal accompagné. Mal accompagné. La formule 7. Souka. Et quoi? Non, quand c'est bon, on a c'est pas non. Steve Eloma, Mobali Eliane on a Eloma. SL. So tu as mis SL et puis tu as mis Niteba. Ok. Surtout qu'elle est beau, y'a mis ma souvenir. Pour toi, t'en as pas, on n'a pas ensemble. Pour toi, ça ne valait rien. Madame Aïda Rachato, une félicité réprouvée. Manquer de papouilles pour toi, chérie.
Mais dans mes rêves, vous allez toujours présenter. Jamais m'a pris sauter passant, c'est facile. Dans les billes, n'a pas prise de tête. Tout temps. Oh, Nasi Velouema, Yado. J'étais aimé sans intérêt. Ma gueule n'était pas chérie. Il était mon ami. Il était mon ami. Moi j'ai tout sacrifié pour toi. Ça pour toi chérie qui pense rien. Ma fou les namiso na lobino adie. Bye. Il a pinoro piti. Doucis. Les potes na chérie. Tous les jours, c'est comme ça. Obengi, ma veste. Obengi, trop jamais alors que Nenayo, na kobatela, ma geki, ma gena gozi, motema, passe mes mains pour ben. Alors que Nenayo, na kobatela, il s'appelle président Bedachou. Ah, Maïzati. Il y a des morceaux là. Bon, ça Bedachou. Ah, Maïzati. Mayati. Aide-moi, Kapache. Les journalistes internationaux, aide-moi, patron Bedachou, aide-moi. Avec des lots et tout, aide-moi, Kapache. Pour la publicité, les chaînes TV de Kapache. Merci beaucoup, ça Bedachou. Depuis que ma chérie, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Au Bengi, trop j'adore. Alors que Nenayo, na kobatela, ma geki, nagozi pote. Ah, nakotika yotre lwenanga. Mote banaleza kobe. Voiseline en coton. Voiseline en coton. Voiseline en coton. Voiseline en coton. Stimel Mercedes. Stimel Mercedes. Nakotika yote lwenanga Stimel. Mote banaleza kobe bae. Makas. Banina no bae bisi Mercedes. Tonamuye toto madoba ye. Mawato mpaka. Olukibaraza opoti 50. Alors, je mérite mieux. C'est vraiment long. Soki oze kozonga ejo. Wala bila yo kozwa ya la papa. Wala bila yo ya la bou. Na lebi torti. Na Benjamin. Steven Wemba. Mon bari à charisme. Ça va pour toi chérie qui pousse rien. Oh mi. Tout ça là chérie. Tout ça là chérie, vraiment tu penses que rien. Tu penses que c'est rien. Vraiment tu penses que c'est rien. Tu penses que c'est rien. Tu sais la série presque que. Barbo SS. S'abonner, liker, commenter, partager Yokam. SS. Tu es na TikTok. Toujours. TikTok. Aïe na TikTok. Tu es na TikTok na ta page. Toye. My mind. I love you, Tibas. Come on, titre Médé. Amate manga na yeba na mo. Ifani moi, Adolphe. Ah, papa Naleli, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Iboulou Basombi cadeau, famille Balébi, consolé. Cimetière réservé, Iboulou Basombi cadeau, famille Balébi, consolé, pour dans un mourant. Déjà. Ah, papa Naleli, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Iboulou Basombi cadeau. Famille Balébi, comme serait pour Nazamouro. Déjà, Adolphe, nous t'éva, tu la mouina. Nakoma comme binanga caché. Pour réputation nange comme soulier. Nakoma c'est caché. Obolingo. Pour réputation nange comme soulier. De commissalité. Na comment comme baby nana caché.
Pour réputation nange koma suye. Obolingo selonanga. Aga fokela ne moi. Timon. Mede. Chate. Boyokama. Maman. Mami toujours compliqué. Depuis à Jacquena. Depuis à Jacquena. Il moumou. Mais à mon aïe, Joe. Qu'est-ce que tu as moto théâtre. On est mon agati quand tu n'as défaut. Mon amour, ça le sera. Ah bah, quitte. Que tu quittes. Molimo tout est qui te loisa wa bien. Ngayawa c'est tout inconsolable. Comme molimo kotoke ba kolinga yo. Jamais tout le monde. Nechawa belela beleli. À peine descend tes hommes na beleli. Nazolela adamu te ba tilamina. Awa naza motema pasi. Tout le monde. Au nom de l'amour, je suirai pour toi, je suirai pour toi. Tu l'as mouillé nanangaye, oh mato qui t'osa senga, et pas la motosa. Analingo sans intérêt, ado. Kaba bolingo na ngamote manane, ngai na koma abonné na vidéoscopie. Mede. Pardon, Mogama. Ah, maman, capage. Va chérie. Ma vie toujours compliquée. Bon, non, encore. Depuis qu'à Chakina, Yokabiso. Mais à mon rêve, chérie. Non. Depuis qu'il a ton amour, capage. Depuis qu'il a dans les sous moto, maman. Molimona yeti quand tu n'as des mots. Capacité, ça maman. Kutoke, bazo, tu n'as pas de molimo tout est là qui te le amour et ça les factions famille nango de la reta réponse nango ça pour ça il dit atabasangi si basike ya mon entier jamais copé ça verra bibi de la reta amour et d'amis et factions famille nango bibi c'est ça réponse nango ça pour ça il dit atabasangi si basike ya mon entier jamais copé ça verra bibi de la renta. Fali pour papa. Baba qui s'accate, mais na bidon, oui, tona. Bibi otoni sa mote mananga na kinga. Ozalanda kapash na li ayoti na suka. Na duta na pozo. Na mera na mokokoli. Mama na tali muzinga. Oh, ola seka koto kuna nakokanga santima nanga nenyenine nakonza makasa koboya yo wapi non mais c'est pas vitamine. D'accord. Des fois mais c'est pas vitamine. T'es maintenant on est derrière. Nakokanga santima nanga nenyenine ngayo. Oh kabashi. Nakonza makasa koboya yo wapi oh de la renta. Tout le monde. Bibi Dadi lo tangue papa pisa godina tous les lengi Lili Makasi oh dadi lo tangue Indie solution à Paris ça m'a de songe nangai et comme bibi de la renta bibi star bibi pusa godina yo tous les lengi Lobi singa kiyaga jojo yata Ramses Sama Lobi singa kiyaga na kweko Mama Ramses Lobi singa kiyaga na kweko no Bibi yobi Mama santa Lewa boma po Isampaka saba ngombe na banzoko Kasi mokolo moko mugia lelisa ye
Bibi yo le lisaka ngai na bolingo. Nazolela sentiment to passe zoyeba na te. Ngai nakomi lokola ndoki. Oyali moto ya motu na mabe. Akomi obese kwa basekre ne nyonse. Oyo balobaka na nsima ya radio. Bibi ye! Alikate. Oyo balobaka na nsima ya radio. Nakoganga santimana ndenge nini yoga pashe nakoza makaza koboya yo wapi oveshe yo oga mama bafana mama bana mama sisa mama pusango ninayo kone mama bafana mama pusango nayo tulelengi malili makasi mama bafana de la renta Zambe sans attendre de son gain en daï. Et comme un bibi de la renta. Pipistan. Pi. Bébé nana aussi missing à touche. Voilà prochainement. Nakara bolingo penetora te sangadia. Ça c'est pas dans le bon. Il passe au yebi kenale la yo ya trop. Zobanga ndulanga naleli mingi mona mumongi esili kozika mawana ngozoko konena bageste bebe lipasa bambongo na jobu nderere mon bébé j'étais jikinda sekomi changere nazokoka te yango nasengi ya bando babwale mpe minyoko nanga ezoliverse babwale mpe minyoko nanga ezoliverse nakomi bule balekomisinga bagabo motema na mikono nosolo oyekoli yango wapi okomi ne cinco Eko tuto na lolikayo nakokoka te lipasa motema na mikono nosolo oyekoli yango wapi yokomi ne cinco epu endo buto la lolikayo nakokoka te nanevanyokoya natile abike moye prophétie merci na pasteur Joël Francis mon vieux propre Motunanjamé pasteur Mouizimbi Motunanjamé nakola na Paris Stéma de Paris maman Minta Morena voilà tam voyage toujours tam voyage na bosse aux États-Unis j'arrête baramont aux États-Unis de Saddam ya partir aux États-Unis na bosse nité maman nono maman nangai na Allemagne na bosse nité maman Rachel États-Unis maman Rachel na bosse nité boss David Mangaya pardon boss David Mangaya mon vieux Jean-Marie Lukula c'est des mamans papa Jean-Marie Lukula c'est des mamans qui en Afrique honorable de mon passe mot de passe de mot de passe honorable de Suki babenga il faut moi catch pesa la esa ou nani sur la bien mana mo boa kate ko boa halina suka ulinza Lionel Kibassa, LK de la République, Lionel Kibassa, LK de la République, on va venir bateau va se sentir bien. Jeff Bokunjampela, Jeff Bokunjampela, Maman Esther Balako, Fondation Esther Balako. Tout à l'heure, tu savais, nous sommes même belé. Baba Sangai belé bazar. Mamouche Papouche, Baba Sangai. Aspiré de faut que tu aies plutôt c'est une bande de karaté. Azo maté. Azo maté na ba plan. So aza ba plan zo ya. Ba plaisir de. OK. Merci en tout cas Bolinga Petit Fali, numéro ni en wana obeti atatu na Dubai. Ba mpaka nyoso ba wario, place nyoso bozali en tout cas. Moi cotisation pour la petite na biso ça la biso bien so bobi ke capable yo lequel ka visa biso to lequel bien aller et puis ça dit à Braza stade à Fali ter. OK. Bana Brazzaville. Balobi stade comment on dit Master Matadeba, toujours na Master Matadeba
Bana Potopoto, Bana Brazzaville, Stade Matata-Teba, le 27 mai, pardon, s'il vous plaît. Stade Matata-Teba, le 27 mai, toujours à Brazzaville. Masamba Deba. Tolobaka Malembe. Masamba. Deba. Ok, Stade Masamba Deba. Voilà. Na Brazzaville, le 27 mai. Toujours à Wana. Pour soutenir Fally Ipupa partout na Kinshasa, Bokatissa, tout est soutenir Fally Ipupa. Le 25 mars, samedi, na GB, et pas papa Deo. Na GB, na Showbiz, le 25 mai, et pas papa Deo, Deo Kassomo, Terry Kassomo, famille Kassomo. Toujours dans la Showbiz, VIP, billet $500, la patron son. Bozaza, les sous Basti Belouema. Honorable Romi Goyo, Balipasa Bambongo, Baozazawane Suswa Jamari Lukulasi, Vénéré, Maître Patrick Vince, Maître Patrick Bononga, Maître Patrick Biliaki, puis Maître Patrick Vince, vraiment, Bozazawane Susu, et ça, bien, Bossi la Bili Manga, présence, c'est sûr, on a Ridi Lumbe, va faire tout, comme au Simi Congo. Toi et ce soir, aussi ma paix moi encouragé pour aller marathon merci beaucoup sur ma paix là ça appelle bien Nandira fallait toujours ça y est non qui vivra verra bateau au fin à aigle oui ah polémique des arrêtés vite Okay. Merci Petit Fally, merci d'avoir la mais vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Hi, I'm Lydia Bayo. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers fait des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta lance pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Femme, notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible.
Instagram ou encore sur notre site web. Votre usine La Jaqueta est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes qui vous seront adressées et vous l'expédiez où que vous soyez. À l'exemple, Lubumbashi, Kinshasa, La Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. Nazaranga Moroté, ma chaîne YouTube est ébélée et surtout ma chaîne Oyo Elobela Kaka Makambu Ianzambi. La TV, je vous recommande tous de vous abonner là-bas. Chez ma soeur, vous serez vraiment jamais déçus parce qu'il y a des édifications totales avec Jésus-Christ là-bas. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. Instagram na allé Charlène Tamputu. Ok Instagram, on s'abonne à Charlène Tamputu. Facebook na La TV, chaîne YouTube La TV pour vos édifications, vous serez jamais déçus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà. La Jaconde Agency, meilleure agence pour vos décorations, fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, collation de grades académiques, demande de mariage. En tout cas, je vous recommande celle adresse de décoration. Le meilleur à Kinshasa, c'est La Jaconde. Pour vos meilleurs moments, je vous recommande La Jaconde Agency. Hâtez-vous de contacter ces numéros, c'est JB La Jaconde Agency, le meilleur de sa génération. Il y aura des réductions pour le compte de Capage Télévision. C'est l'adresse La Jaconde. Contactez-les, appelez. Shalom peuple de Dieu, c'est moi frère Héritier Songolo, fils de promesse. Hello Kinshasa DRC, is your brother, Eza frère Nabino, Héritier Songolo, fils de promesse. Moi Nabiso a recrutement et c'est coquille, chanteuse, chanteur, instrumentiste, instrument nyoso betaka. Moi Nabiso et sito bandi a recrutement mars, le 1er mars, fin il y a le 28 avril. Ceux qui ont besoin de biso au contacter biso instrument nyonso betaka o yembaka o binaka o salaka nyonso ezotanga musique tozana besoin na yo otinde biso kombo na otinde biso numéro na yo toko save vango to biso ba condition ni tozana mo besoin pona yo après le 28 avril eza date na biso ya suka pona kozwa ba chanteur to ba chanteuse na ba instrumentiste nzamba pambola biso Nzamba bénir biso ko bosa na te ko tinda kombo na numéro na yo poto kotisa na projet tozalango. God bless you. C'est frère Héritier Songolo. Merci. Capage TV. Capage TV.